Amen. Amen. Alors que le bon qu'on a épée motema esika yoki passe. Atala rappel internet na mona ka degré ba o sala émission mobimba pona muninga porque nao yango te ba Jérémie ba ye ba petit na nada ba ye yi eza bien bino fo bo sepela na ba oyo bazoya ndenge biso ba ve dudu ba sepelaki na biso ba ve shaba ba sepelaki na biso izo sala biso pasi ya mosakana te botika biloko oyo eza kitoko te donc mutu na mutu azana tana ye makambo ya ba polémique na yo mona ngaka na lelo na yo mona ngaka na lelo na ya kotiela ba poison ba nini tout sala na yo mona ngaka na turo oyo basala musala oyo ndenge biso to yambaki bango ba continuer ka bongo alors makambo ba kofinga na ka eza na litomba moko te mais pour to comparer théâtre ya Angola na théâtre ya Congo te parce que ya Congo mutu nyonso aza basé pona kozonga na nga na Congo na boma mutu te na yiba pe mwasi ya mutu te na longola mutu zemi te mais pour to comparer théâtre ya Angola na théâtre ya Congo te parce que ya Congo mutu nyonso aza basé Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Jamido, oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo, Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Moi délégat qui biso, on a tout à l'heure, on a moins de on a bien ça qui pour nous. On doit retirer comme ça. Merci, vous n'avez pas Moulaye. Moulaye, est-ce qu'après c'est au cours, à jouer la phrase, sans doute tout le monde, Amen. alors que le bon qu'on a épée motema esika yoki passe, tika esika nyonso azali, il y a 4 points à venir. Zambé apambola Amen. Apambola makasi esala na ya avancé kende liboso na oya sema na kontrole merci Merci beaucoup, maman. Natango yama kaka yo Yesu nanga Bombona yonde ano kaka yo Yesu nanga Bombona yonde ano na mituna nanga Atake wambo atake ilubangu Mama ndio bandemu Soza mbona lo ba kia na poto Sola mona kuisa ajime wole kena na stade de vie La vidéo Oui, merci beaucoup. C'est bien moi, mon Gondo, l'homme de Santa, l'ami de Che Guevara, l'homme qui totalise 2000 ans, l'ami de Zulu, de nous, Jacob, Tremadi, MP3, tout à fait, L, double revolver, Balia Kumba, Bandimana, Pofu, Archibishop, Avo Jove,
otie libaya na lambeli yango nzambe na bango. Donc merci vraiment na question tuningai. Oui, na Luanda groupe ezali, groupe Kiras ezali et Luanda naza na bakter na bakris. Mais ce que c'est un tournage, Bidi Ayaka, Maman Moïndo Ayaka, moi, ma petite bélé, tout tourner tout internet pas Ayaka, je t'aime pas Ayaka, donc moi, tout le travail, bon na Congo, et moi, tout tourner à peine à Bango, pour ça la moi, et vimbi ça moi logo, mais la plupart, nazana ba Congolais, nazapena quelques Angolais ou Bangolaises. Ou le rappel portugais. Donc, mini pena et zabou. Donc, côté monsieur, surtout que non, ceux qui on est dans le bawana yamote. Nous sommes là pena et que nous bien. Nous sommes bien mouvaïdi comment c'est la mission. Oui, par rapport théâtre à Congo, notre théâtre à Angola, ils sont différents vraiment. Pourquoi? Awa bayebi pena déontologie ya art. Ce qui peut le répéter 9h, donc on le disait 11h, 12h, mais aussi c'est à 14h. Imagine-toi maintenant, ceux qui te commis un moment on a te commis un souka ce que vous répéter ndenge nini. Lo c'est la chose difficile ya ngwana. Pour na kozonga nanga na Congo na boma mutute na yiba pe moi c'est mutute na longola mutuzeni te na roya Congo. Naoya pe ko continuer boulot na ngaka ka kuna na kin kalate tozoya to kutana so 8e mois eza na to musikate to kutana pena. Donc areza na nzoto ouais na petit na nga mannequin hôtel pe mulumba na pointe. Donc ba image oyo mulumba pena mutazo zwa ngango ndenge zala kaka. Donc pona likambo etali ba eza na koloba eza après eza ndenge moko te yango na lobaki na libu ebandeli ke non awa bayebi déontologie ya art mais na Congo bayebi déontologie ya art tokoya Congo tokokontinue kaka mosala mais nyonso wana ona soki boye te yango te nga cheke varamente naza na nga mosala mpe eke nango malamu tozotourne biloko na biso ezokota nango na bainternet mosusu ezokendeke nango na bachaîne mosusu ya bainternet mpe kaka mais mingi mpona komona Che Guevara fo omoni kaka na bainternet soki omoni na bainternet en tout cas vraiment osepela. Quant à moi vraiment mpona évolution théâtre ya Congo na théâtre ya Angola, théâtre ya Congo eza kitoko mingi par rapport ya Angola parce que ya Angola toza na mboka ya bana na bana bato babimaka ntongo bake koluka donc ntango azoyana ba stress wana oyo azweli te peut-être azwi esalaka mwa epe mobulu mais donc eloko nango bien par rapport mais to comparaka théâtre ya Angola na théâtre ya Congo te parce que ya Congo mutu nyonso aza basé na art si balobi 10h balobi 9h mais par rapport à awa c'est différent. Donc la polémique on a yokara na biso mais yo dit que nga pena na ba liné ba polémique nous on a té makamba belle vie na ba petite sœur tout oyo koto boyo abaku koto yo ce qui nini donc bango no surtout baza ba leki nanga. Quant à moi concernant pia bango basala musala oyo ndenge biso to yambaki bango ba continuer ka bongo. Alors makambo ba kofinga naka eza nango na litomba moko te tozokopesa bato tozokoyidike maste. Alors ntango biso tosalaki art ezalaki na ndenge ya lelo te ntango so tosali art nakomona Dikambala nakomona Nzambala nakomona Beno Nzinga nakomona petit nanga déplique en tout cas toza na bango bon terme. Donc makambo ya ba polémique na yo mona ngaka na lelo na ya kochela ba poison ba nini tout ça là na yeko mona ngaka na tour oyo et tant biso tozalaki na époque na biso toyebaka na biso ngote. Donc quant à moi côté vraiment ba makambo wana en tout cas na zalaka te mais ezo sala biso pasi ezo dénigrer biso ba artiste et surtout nous les anciens ezo sala biso pasi ya kosakana te botika biloko oyo ezaki te. Donc mutu na mutu azana tana ye mutu na mutu azana ndenge na ye
mutu na mutu azana moma omoni babilo mususu neti ngalelo oyo na kovanda boye Gaël King alobi mogondo ndenge ozawana na limina tinda yo soit na Afrique du Sud siko na kokende kosela ngo polémique na sens nini ou bien Pauline Luzolo akoloba nanga keno omoni ndenge zawa ndenge na kene sombaka ba matériel nanga ya salon yo zombongo kene sombela nga siko na kochela ngo polémique pa ya baninga na sens nini. Alors naba o ba okende poto naba o tozotika la biso no tozana msoko ka tata moko mama moko tata na biso za théâtre mama na biso za Congo donc totika ba polémique ya pamba ezanga tina. Donc quant à moi on a kanagi na loba yango na même ba Blaise di yoyo ba o loba ngo otali ba petit na nga Chiko Momberto aloba vie faut zonga kaka Congo. Oui tozonga Congo mais na bajar wana na bajar wana ba Jérémy baye ba petit na nga nada baye eza bien bino fo bo sepela na ba oyo bazoya ndenge biso ba vie dudu ba sepela na biso ba vie shaba ba sepela na biso eza bongo atala rappel ba internet na mona ka degré ba o sala émission mobimba pona muninga porque nao yango te jamais ko sala muninga émission boye tozo sungana te boye tozo sungana te siko théâtre on to mema ngoti wapi yango no moni ekomi ko kotsa biso ki mutema mabe ko chela na ba poison ko yinanaka ko pa muninga ko bebisi ba ko benga mutu boye est-ce que nani Yoshi Lumanda ko tunanga ako benga nga mokono ndenge ni nokoza na numéro bidibidi ngalo bite na numéro bidibidi te aussi longtemps naza na numéro bidibidi na osala mabe vous comprenez d'où koko mbala fu moi Japon akoko tunanga mokono ndenge ni nokoza na numéro makaya ngalo bite na numéro makaya te aussi longtemps na numéro makaya tozo sungana te. Alors bandeko na ngai quant à moi conseil na opia bino tous à la soudé tous à la uni tous à la bomoko na bomoko yango ne kutombola culture na biso na bomoko yango na art na biso kende liboso. En tout cas vraiment bandeko nanga na kombo ya mogondo men de l'homme de 100 ans na sengi bino vraiment tous à la uni tous à la bomoko nzambe na lola aozanga kutombola biso te ata bato ya poto to benga ko badani mbala 1000 jours 1000 lamba. Donc baza bato na biso soki akosunga yo akosungoka soki pa kosungo te akosungo pete. Donc ne faut pas ko kotisaka pe na bato na biso tozalaka na bango na libanda ba connaissance tozalaka na bango na libanda to kotisaka bango na ba polémique na biso c'est pas bien. Eza ki tout côté merci vraiment. Merci beaucoup Goscom na pesi mbote na Danimba la 1000 jours 1000 lamba na pesi mbote na Arlette Nzinga na pesi mbote na Lydie Nzinga na pesi mbote na Bruno Nzinga na pesi mbote na Gelor Nzinga na pesi mbote na ba fan tout ya Che Guevara mente na pesi mbote na Yoshi Lumande na pesi mbote na Kokombala 1000 jours et Kokombala les japonais célèbres donc fumu ya Japon Kokombala ya yo pe yango yo ballon d'or ya yo yango yo na pesi mbote na Ziko Ndilu na pesi mbote na Dani Makondolo na pesi mbote na Nelin Tseka donc mbote na bino tout. Et puis ba condoléances nanga na pesi vraiment na petit nanga décor courage kubungisa mwana eza jeté. En tout cas vraiment nzambe apeso ke na motema munene vraiment courage. Alors numéro ya contact ya Che Guevara mente ya Luanda ezali 00 244 945 19 56 63 00 244 945 19 56 63. Dani Makondolo Pati Tumba de Bundes. Je vous aime beaucoup. Merci Charles. S'il te plaît. Courage, Simbaka, s'il te plaît. Mama oyo kombo na ye Tumba Kalanga tokundi ya aza en face en face. Voilà. Donc topesa na lokumu toto sana
totika lobela ezali malamu te. Eza ko avancer biso. Merci na sukisi wana muke na zaki na. Alors, les enfants ont un mot à dire par rapport à leur maman. De ces enfants de la maison. Et je continuerai toujours à suivre ce qu'elle m'a déjà enseigné. Parce que c'est mignon. Tous les enfants vont à la voir. Je les remercie vraiment pour tout ce qu'elle a su faire pour nous. Merci. Voilà, je pense que la douleur elle est profonde pour les enfants, donc les garçons ne peuvent pas s'exprimer, donc on va pas l'obliger. Donc voilà, on va faire une dernière prière, on va faire cette dernière prière. Toi le maître de temps et des circonstances, c'est lui qui détient la clé de la vie et de la mort. Mon Dieu, nous te rendons gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. En ces jours, tendre Père, nous venons déposer en ces lieux le corps de notre bien-aimé Rafim Toumba. Mon Dieu, en qualité de ton serviteur, par le pouvoir que tu m'as conféré, je viens prier pour que ces lieux soient totalement sécurisés. Que le sang de Jésus couvre ces lieux. Que les anges campent ici, mon Dieu, afin que ce corps qui va reposer ici ne soit pas un objet d'utilisation pour des esprits impurs. Je refuse qu'on... Une fois que c'est déposé, on peut repartir. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on ne reste pas pour voir comment le corps sera enseveli. Donc, Allô, combien déjà qu'on a? Papa, bakata batukulel. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'idore. Oh, l'initiateur c'était Yontinga.
akanga masolo. Chérie.